innocent cause. Bon, quand on a ébani. Oh. Je ne savais pas. Effectivement. Mais parce que c'est très choquant. Enfin, il y a là, des fois, le bakango, mais c'est vrai que le bakango sans avoir vécu ça. Voilà. Maintenant, quand on vit ça. Voilà. D'ailleurs, puis que le bakango, vous trouvez pas empoisonné, mais. Non, mais le bela. Na vivre en kunanga, na problème na mututé. Bon, maintenant, on a jusqu'au point où le cas bomanga. Après réflexion, même d'été, ça pouvait être arrivé quand? Ah, on réfléchit ça au monat. On a dit on a dit banate. Après, ce qui 2 mois après, tant que comme apenza bien té à makasi. Ndé lanzela ya musala nzambe moko, ayena papa moko nanda ko batali ngabwe. J'étais vraiment empoisonné, poisonné côté qui déjà na baton wana. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Et arrivé à un moment moko, j'étais sérieusement malade. Sérieusement malade. Mais je ne savais pas qui est Nando Bélanine. Quand on a ébani déjà. Et je qui a vraiment battant, je n'arrivais plus à chanter. Bato mususu bazo bengisanga bon moya ko yebisa bato te que moi ini saison malade et des fois ça va bato que moi ini saison empêchement mais centaines des habienté mais moi ko panzango pesate j'étais sérieusement malade et au salama que un jour on a quelqu'un ko yemba quelque part na risque na koya na podium parce que souffle nanga ezaki lisusu bien te comme son na zoyemba il faut bazulanga fantan bache sérum na kati so na yembi na vandi na meli. J'ai eu force na yembi de comment ça la mabongo quand on m'a qui l'hôpital bazo mon maladie et on a dit banate et après ce qui 2 mois après tant eu comme apenza bien té ya makasi ndé lanzela ya musala nzambe moko ayena papa moko nanda ko batali ngabwe j'étais vraiment empoisonné côté qui déjà na baton wana banda ko yeba sou na yeba kité que na rose en poison en tout cas na yeba été na vie mutako innocent cause na yeba bon quand on a yebani. Oh. Je ne savais pas. Effectivement. Parce que c'est très choquant. Enfin, il y a là, des fois, le bakango, mais c'est vrai que le bakango sans avoir vécu ça. Voilà. Maintenant, quand on vit ça. Voilà. D'ailleurs, puis que le bakango, vous trouvez pas empoisonné, mais. Non, mais le bela. Na vivre en anda kunanga, na problème na mututé. Bon, n'a pas quoi, il n'a jusqu'au point où le cas bomanga. Nazaki n'a pas mututé. Aux autres personnes, après réflexion, même d'été, ça pouvait être arrivé quand? Ah, on réfléchit ça au monat. On a dit au lobate, maman. Et après, quand on découvrir maladie, papa n'a un traitement, on a liaté, parce qu'on a ça de tout. On a quelle année à peu près? C'était en 2021. 2021. Kalaté, 2021. Vers la fin. Alors, c'était pas bien du tout. Un jour, Nazaki, ils sont venus dans la chambre, ils sont attendus dans la canapé, ils sont venus dans la canapé, ils sont venus dans la chambre, sauf que ce colayo, ils continuent donc. Si c'est ta volonté, na kufa. Problème est jacté parce que n'a pas mokili na volonté na ngati. Na volonté na yo moronga na mikutika dana na mokili. Donc cela veut dire si na volonté na yo a besoin na kufa. Problème est jacté. Mais qu'on peut s'endeler te bato mokili ba beta maboko. Si c'est ta volonté na kufa, hein, na kufa. Parce que na mokili na ndenge na ngati. Mais qu'on peut s'endeler na baini na ngati ba sepela bande onanga. Na otiela bino intégralité ya témoignage ande na biso mais na vidéo na différentes vidéos na vidéo mosusu différentes vidéos et eloko yo etikaki nga le Seigneur m'a mis à cœur na partager na moto moko yo kuta na libakwa olande loko epanza bazar ezalaka te hein et c'est par rendez-vous divin nzamba lingaki oyo ke loko pozwa précaution alobi boye na ebandeli na yebaka te ke na vie bato bako yinope sans cause osali eloko te mayini yo non seulement ça
ozano peta musuna eloko te me bayini yo. Aujourd'hui Enis aza étoile oyo aongenga batu tu bazotala et likolo ya poison wana esalaki ndeko azwa ba précaution ebele na vie. En fait ngana naloba na mutu moko yo kozela te likambo ekoma bongo zwa mayele ya azwaki ngolo abikaki ebele babika te est-ce que oyebi ebele babika te yango balobaka ba cimetière omonaka ebomba richesse ya mokili evandi na ba cimetière ozomona bandeko ekunda bato ebele avant temps esali ke ba richesse ebele bombama na ba cimetière donc place ba trésor caché evanda to ebombama na mokili oyo eya na mabele ya Congo te meza na ba cimetière ya abikaki meta musu yo obika te nzambe alingai na partage no eloko oyo yo oa moto a grande destinée yo wana ba promesse malgré nano ozovivre yango te peut-être ose sous-estimaka pota mosusu oza nanu na eloko te wana ndeko akomai nanu oyo akomi lelo te c'est vrai babilembo déjà ya bakotombwama ezalaki parce que carrière na ye a lancé carrière na ye solo na 2019 nda banima bakokota ba studio ba 2020 wana nde bato bakomoyoka mwa liziba ya moko et na 2021 baempoisonné ye botala lelo oyo Enis ndenge azopela. En fait le diable avait vu une étoile alobi non on a fini rien avant et asala ngo na bato ebele mama nanga papa nanga ta musu kotala physique na yo to pa apparence na yo actuellement c'est comme si oza eloko te nde tolobaka na lingala ou encore oza na eloko te bakino balobaka mapapa de veut dire eloko te plus eloko te égal eloko te de yo penza eloko te mais olotaka bandoto moko ya oza mutu munene bapesa yo ba message ba prophétie nzamba alaka yo makambo aloba na yo ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali milengela mibatela banda ko se discipliner lelo kozela te lobi bato bako mopesa mbota respect bato babanda kobetelo basali kokatelo basali ntango ozoya bongo oyeba na se discipliner na non keba na bilialia keba na bifréquenta bato nyonso te baza lokola yo bato nyonso te bana motema lokola yo motema ya bolingo motema ya kosala bolamu non babenga ngo banani ba agent diable bazali. Je crois na tsheli bino témoignage moko avant oyo ya sœur Enis na ba émission ekoti lelo ya ndeko mwasi oyo azali na problème ya conception oyo azwi mabota na nzela ya ministère ya Bostra. Ndeko mwasi oyo banda ko héberger cousine na ye propre na ndako na ye et cette cousine l'avait empoisonné. Eza pe moko ya biloko retardaki so makambo na ya conception et nzambe tellement sala azaka nzambe abikisaki après kobika na enda ye kozwa zemi. Babiloko wana ezalaki ebele ya loyenge te. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ta musu pe mutu asalaki ye boye eza ndeko na ye qui sait ta musu pe mutu empoisonnaki Enis ndeko na ye malgré bokoloba ta musu pe pire ye parce que mutu asalaka mutu mabe ezaka mutu azaka pembeni ya mutu adage mo alinga lelobaka nyama oyo aliaka lidesu azalaka na kati ya lidesu mutu akosala mabe eza mutu ya mosika te mpo mutu ya mosika ayebi yo te mutu akosala mabe eza mutu ayebi yo bien mutu azala pembeni na mutu bolala ne bolamukaka na ye yango ndeko mwasi ndeko mobali keba kokanisa te lokola peut-être lelo bamilio yango ozwi yango nano te to grandeur yango balobaka na yo to baloba na yo to lota na bandoto ekomi nano te nde non nde kutu moma nde kutu nde diable kutu akoluka nde kutu azwa yo bien yango akopiége yo okota kisi osimba kisi okota nganga okota loge nde yango oyo mpo anini mpo eloko wana ekoma te po adétruire yo bien lobi osuka na lifelo c'est ça donc yaya mibatela eloko esala nga pasi alobi nayebaka te ke na mokili bakoyino opesa nkosi mais c'est ça mais mutu mwindu nde jalousie te le cœur de l'homme est méchant et tortueux dit la Bible qui peut le connaître nalobai na partager na yo likambo oyo ndeko na ngai yo okuta na libakwa kolanda ngo kokanisa ngo hasard te c'est Dieu ya nzambe nde mutu a permettre nde mutu atindi atyenga cœur na biso likambo oyo yaya milengela mibatela wana projet soki ya voyage soki ya nini okende soki Congo osala soki nini keba yaya
ba poison ekoma kuna ya kosakana te. Mabe eza partout oui, mais ndeko mwasi ndeko mobali milengela mibatela vie ya moko lelo so chezolo na se esili justice ya Nzambe koya oui, mais yo bakundi yo do diku makambo fala kosala mosala ngo susu eza te otika bana no amike otika bandeko no otika famille otika mobali no otika mwasi na olingaka. Donc yo za ma pe pas quoi ya tanza mo sambisa mais yo okufi ya omonu bato bazala justice ya Nzambe oui, mais faut ça très attention. Et ngelo batelo la justice ya Nzambe ezalinde ngana otambola taba to ngulu to loyenge po Nzambe osala justice faut okeba Nzambe batela oui ma pe sur pe conscience na maele. Il y a des choses que tu fais ça là ezamba babiloko oyo kosala te ya ba bisika rokota te bisika rolia te. C'est ça la prudence. Et qu'est-ce fait l'homme? Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDG de TV Mafuta, c'est comment c'est la grande dame. Tout mon animal a de bonnes choses. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.